akufa na papa akufa atikanga maboko ya bamale male kana kulanga atindanga kotoka bamai na babilo munene ya babenze papa kufa na mama bakufa ini baba kionga mtu na bomai baloba ki yo mto bomi ba parents na yo yango babenga ndoki après ça aux ambayana baleki bobotanga kama chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande kona bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mwana mbote. Mbote. Kombo no nani? Aristote. Aristote va ajni. 11 ans. Obota ma journée. Na ebite. Oyebite. Ok. Aristote awa tomonyo na orphelinat. Yebisa biso nan okomi awa ndenge nini? Nga na banaki ko loko tablo ase na alia na senga nala na bawenje na komisarite yangu na kuchina papa na ayozana atuninga estoko kesante na njimi na bi na kesante na pelo bilo na komamoto nga ipena bandote ya ba. Ok. Yo sosene noza okoma pasteur. Okoma prophète. Yebisa biso nan yo siko se retrouver na balabala ndenge. Na mama nanga akufa na papa akufa atikanga maboko ya bamale kana kulanga atindanga kotoka bamai na babilo munene ya babenze kana na babenta bina kyomi na mema kana bangomba na ya pe na kamtupa national lobby apesa ngata kiste anyo kulanga kulana akangisa bilamba na ngai achela ngape bilomke bani baliamna nakonda nakuma mke abwaka bilamba na ngai azasopeli na mai moto siko asali bongo kenda kofunde wapi? Afunda na ngai te po ozalaka na place ofunda ye te. Papa no aza na bomoi? Papa kufa na mama bakufa ini babaki onga mtu na bomai balobaki yo mto bomi ba parents na yo yango babenga ndoki après ça aux ambayana baleki bobotanga kama babotaka yo moko siko makambo nyonso wana ekomi babengani nde okomi kolala na balabala okenda koluka ta mama aleki te ata papa kolutu nakenda koluka bango baboya ngai babanga na ndoki maina vanda na bango ezati babi onga na ndoki poso na vangi na bango na alia bango baboyi nakebo ska yana biso ya fanga boyi ngabinga na ndoki na yo lia bana sikoyo baboyi yo partout. Après ça on se retrouve na balabala papa no la kutani na yo nde ayo kozo a on orphelinat sali ba jour combien? Asali 3 mois 3 ans. On sali 3 ans. Si on a 3 ans, est-ce qu'on tangaka? On a en classe bonne. On a en 3e. Yebisa biso. Si ko depuis makambwana nyonso ekoma senti différence awa nandenge ozaka pe pa mama leki na bino awa bazo traiter bien bazo peso biloko kolia awa oza na yo bien oza à l'aise soki bayebi so ozonga na famille na bino ozonga siko mpona kokola awa oyebi ke fo babokola yo mpona kobokola c'est-à-dire fo soki bapesa yo mbongo akaye bapesa yo mbongo ya kolia mbongo ya kelasi sikoyo yo kosenga nini mpo moto azopesa yo mpe aza na besoin mpe abimisa mpona kobimisa yebisa biso asalaka nini?
responsable na yo oyo orphelinat asalaka nini? Akenda koteya na bawenje ateya akoteya so mbongo emonani toyolia soki emonani te tolali njala. Yo deja mesala no na Aza mesala ndia po tona eloko alia te boyo osunga biso so osungi biso te tokufa. Mwana biso moko azobela makila kuta ezosila ye makila esile soki so ayoka mikuwa pasi papa mama so boyosunga biso te boyokasanga biso tokufi na biso. ok na banzi bandeko balandi yo mais kana no koyebisa biso est-ce que oza na baleki olobi babotaka yo moko? Babotangaka nga moko. ok message nini ya eloko nini ya oyo etungisaka ya pasi est-ce que okanisaka baparent na yo? Okezona mama na yo. Ok. Message nini okoyebisa bandeko nyonso bazolanda yo? Napesi banka merci Nzambe apambola bango. Nzambe apambola bango bayela biso biloko bayela biso biloko. Ota bilamba tolata bilamba ekatana toana mbongo te. Toana mbongo te aveni bakoma afinga biso ofeli na pasi. Na bamama vevi bazoya. Boyo sunga biso. Merci. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Shebiso TV boye malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.